Merci bande konanga na ndenge bozali kolanda émission na biso kati na studio na biso ya www.radiolisolo.com. Ezali kokamba maepa ya ndeko na biso Diana Sulufutu de Wuppertal kati na mboka ya Allemagne. Radio oyo na banza 24/24 ezali kolanda mingi kati na Afrique centrale na cyber nyonso qui ya mona tokomi kobenga mokilo ya virtualisation qui est cyber qui yango pe tozali kosenga ete politique ya mikolo soki moto yebi no kosimba penza ordinateur te na yebi te comment est-ce oko virtualiser Congo qui tozali ko bomba ka ba secret oyo soki biso msupe tokoya ko tsaka ba misapi kuna tokozala capable ya ko démontrer ete politique ya mikolo yo ekosenga makalisusu te ekende sur base ya zwabi ki na papier vanda ki na bureau mais kozala contrôlé par cyber. Nous avons chaque région il faut baser na centralisation na bon ordinateur et puis yo président vanda ki na bureau ozali komona na tableau nyonso ba minda ba région nyonso ba sous région tina ba collectivité comment ezali ko pela. Il faut être un bon informaticien pour informatiser Congo nyonso. Faut que na digital Congo ba satellite biso mo pour contrôler ba frontière nyonso. Même Babiloka, il faut une force nouvelle, il faut une jeunesse. Pas avec Babiloka, Mpakawana, 30 ans de pouvoir, Babiso Tam, Tuzalaka. Non. Dressons nos fronts, s'il vous plaît. Il faut virtualisation et quand on a Congo. Place, c'est que le ministre, projet nous sommes en Roman, nous sommes Congo. À côté qui na site à Congo, tu as gagné 300 millions de contrats. J'ai caminé côté ici autant. Et puis répartition dans comment ça c'est ça qu'on cherche maintenant. Tout ça c'est des qui m'panda ya kala et la biso dans bloco ya ba antiquité te. Wana nde message dans la ko pesa ete mbula oyo malamu espace ezalate. Ce qui espace moyen de finir surtout ko se glisser na biso nete ka nyoka ndenga ko kota kana mabulu oyo timolate. Ba buku ba salamu sala bango. Ya yeka kokota parce que ye fumutoto ye moko mukonza mboka biso za bana Congo kama kobanga ezalite ba onyoso ba ye ko timula ba mabulu ba timula bien o papa dengene na mutake bisabiso yango le chef spirituel de l'église kimbangi se mutema yele onga na felista ka mutu moko tonga église net ka papa dengene na nyonda zate wana fubo tsango jana mutu donc a ke bisabiso eteke ba mpuku tika bango ba timula mabulu na bango ba tsama tela na bango na kati ba bota na bango pe yo za nyoka ko banga te mais jure kokoka o poteli bango na dame d'abord bango oba okima na bantumba tswa bakima na bango bango batika yo dame bango après quelques jours matela place bango bazakola yo nyoka linga mana yo parce que yo mabelengo ya yo de place auto ozali tozaka kotala ka mais aussi longtemps que tozali bana Congo mitoro msezali kuna minga tna mse tozako observer bino boya na mayele ekoka so ibo na mayele antiquité ka biloko kala toko biba na biso kuna je vous promets déjà o azana tembe radio za ko fongana aya o azana za mwana x aya o nga za mwana intel tata kingandi ngane deuxième république aya o nga za ministre de défense ngwanda kutu ngana kipakete parce que mona lega neta poussière ka kona uko pupula na seconde mo ka ba expérience ya pamba wana ya o besoin ko bomba ka ministre na radio ko lekisa ka ba iner desert ngwanda qui parlait de ngwanda est en train de perdre son temps bato wana ba ko ya le sous-souté batu toko pupula bango qui est place na côté siko na émission na pona distraction ekotate cycle ya nzango ya Congo simba bike na pape na place le bino place ni mwana Congo ba betse biso nzango pour toutes ces années pouvoir exécutif qui est moko président mutazawa na sagesse azana yango na landaki émission moko elekaki avangai mama moko ali très sage alobaki te bolobaki te tata akokoka makambo te. C'est un enfant, c'est un petit, aye sans expérience. Mais t'as l'expérience d'ailleurs à 10 ans, oh, bamakamuni na sali, na azarakawana, na linga kendi, anga kota kutusu na soki 5e, soki 8e terme, oh, vous avez fait le yoga ya kuzasu kandawana. Mais c'est parce que aye baki règle de jeu ya nzango. Congolais yebi ko beta nzango, mais il s'en fout des règles. Na kebisa kibina voto ke na repos. Sport noza na discipline nango. Na sina mona muta nika muta na ringi kao, likofi muta kwe na mabele. Bakeni na hôpital. Mena wana tango batele misaki tata wana akoya ki kao ye mutaganaki. Pourquoi ba yebisaki c'est parce que nonga ebetaki et puis ye alansaki coup et puis yango wana tata wana akoya ki kao. Metango batali yango ba yeko mona ete non ngonga ni betelaki avant ya lancer coup wana. Elingo bake sensiku dila musiku na kikongo balobaka mboka ya mibeko ye bako tunela mibeko.
l'actuel président a réussi à contrôler Mibeko ya pays pe koyekola yango pendant que un Congolais ne s'intéresse pas à koyekola Mibeko ya pays. A Kali présidence avec défense, ministère de la défense, na lobelaki yango déjà, a contourné na côté affaires étrangères, a yeko kanga pe ba organisation nyonso internationale oyo ye azana signature ya ko mandater batu bakende kuna ezana se ya contrôle na ye. Wana déjà kaku porte ya kobimela na Congo yango wana. Okoki kobimela na Congo te parce que okoki créer mokili yo mote ba oya one bazali. Okoki ko traiter na Angola te, na Rwanda te. Soko za na affaires étrangères oyo eza solide te. Soko za ba ambassadeur oyo baza makasi kotindika te. Akitisi lisu pona ko contrôler ba Sénat na biso. Place à contrôler Sénat na biso. Ba sénateur na biso ba yebi donc il faut qu'on vérifie d'abord authenticité, nationalité ya mutu. Azwaki ya il s'en fout. Pourvu que peut-être mbongo soki pour des raisons quelles raisons na yebi na raté. 30 ans d'âge na banza bomona qui était avant 30 ans président na biso autai koleka. Oh non, ce n'est même pas le président, mais le président a réussi à dribbler le nom sénateur. Et ensuite, Nana a voté Papa Kengo Wadondo comme sénateur, n'a évité, puisque un sénateur un sénateur doit venir de quelque part, d'une région. Et puis, ta région, on a pu bailler pour naïe. Bon, j'ai appris peut-être soit, avant que Moutaya contredire, mais apparemment, c'est comme si le sénateur Kengo Wadondo a rien à la fenêtre, mon boy, donc, on va avoir un ganda ngundu, on s'en a peu de dépenses de campagne, baka, au commission de quitte, voilà. Hey, seulement au Congo. Ha! Moi, tous appels à Mibali, tous appels à constitution, tous appels à parlement, tous appels à congrès. Mais tu vois comment on a Sony était Papa Kengo Wadondo na Mukolomoko Baya, nommé comme président du Sénat. Nous avons tous à contrôler le cycle dans comment ba konzamisi Congo et comment place Congo était le mêlé. Donc comment était Kengo Wadondo en tant que chef ya Sénat, première chambre parmi les deux chambres. Il y a le Parlement congolais qui est le pouvoir législatif, qui est Maman Nabiso. Et comment qui immédiatement suivi, la Vital Kamere n'attend pas désordre de Nyon, c'est pour contrôler Congo et outil Koleka. Moi, je sais que Vital Kamere, pour ton information, Papa Jackie Mazal est sous directeur national de l'Assemblée, sous patron de l'Assemblée nationale. Mais moi, je parle de quand est-ce que le cycle à Congo va panzi biso. Parce que vérité un politicien, je me souviens un policier congolais de carrière tu es un scientiste, de carrière tu es un ingénieur de la NASA, de carrière tu es un boye. Pourquoi on a politique? Oh, tu as un politique et ça veut dire comment on peut moutinho ça revient la constitution à comprendre yango au baxi de recherche na ye aucun on peut bien. Puisqu'après tout le Congo pour votre information n'a jamais eu un président ça la même quatrième ce qui humanité hein. Mais bah c'est des bières là-bas, ok. Et puis bah ça peut continuer très bien. Si que yo tout ça là économie, ce qui science politique, là il na doctorat yango ce qui ça va plus. Tout ça comme on a eu mutu ba match kaka sinon que 15 jours aussi ba ko Bible Congo tellement quelque part na ko oteaka ata ba maman ba tekla so ba tembele wa ko ba ba ete. Oyebi ke nembo zo teaka ma tembele awa na ko oyo. Eza droit na bino boko na oyebisa sénateur na bino, boko na oyebisa député na bino te, ba tonga na bino ba wenze awa. Parce que na ko ko pesa bino article nini eza na kati awa. Botanga awa na article 37. Bazolo bake des denrées alimentaires na Congo, il faut ça la propre, il faut ça la contrôler. Yo za politicien jour no ke atana na point wana ya village na sa Butembo. Yo ko ko yebisa bato o ete tout Congolais a droit de se défendre. Et que ceux qui se défendre d'une façon ou d'une autre simbité aux a obligé aux là député na bino après sa rapport na Kinshasa et puis rapport na Kinshasa et que na ba Sénat avec le conseil des ministres basu décision ministre de défense bati na mampinga ya ko défendre bino soki bomona ote boza objet otelema jour no ke na bakwa wana ya village na biso wana ya Ituri oko ne ko ede ba mama na biso oy sinon que qui sénateur na yo qui politicien na yo et comme ka be mikanda moi je suis docteur en ça et ça et ça qui docteur na bino tolinko moi so ba policier congolais na ba doctorat ko tuté na préféré mo na un combattant o aza ko telema kana ye azo la ki sa force na ye que a tour yo par tous les moyens pour tous les pays même pas dans 100% de raison donc on va voir quel qui voit yom tous voit te mukanda ni commis pétition ni côté ici ni na ngoyo sali ozo zela bango ba zulombo et puis lobilo yo komi ko na bik na solo ya sodomisation
c'est moi maintenant, natanga université tel bon, naza ministre tel, natanga batu babomi nzoko ba misusu era kolia ekoki mbwa kutu bobo ata mkuwa pa moza ko pesa ete. Wana merci ba pesa na mboza ko pesa kana biso batu pamba moza ko benga biso to pamba komo mpia somi ezalite. Yo sénateur ko benga ka mwana balabala, mwana kuluna. Yo député, okomi ko benga petit ona baso fala kana ko ba shege. Si les hommes sont là, est-ce qu'il y a un conseil au salaire qui n'a loi et ça qu'on va que moi nous soyons papa naïe et que papa nous soit en charge à combattre la moi naïe et que moi nous sommes en droit à toiture et que ceux qui vont parler à comité affaires sociales il y a pays il faut les relever mais comme makambo ils ont na conseil na biso ya mboka te qui député ya pamba ba voter lobby yo wana kutuna oza komona ba réunion à l'Assemblée nationale te au voyage qui na au voyage wapi na ba faire Boutou va bien mon téléphone c'est là non la personne numéro là. Moi je connais un sénateur peut-être dans yo kanga. Na bengi autant de façon ya koza le téléphone te. Mais jour na zo ke nefsi carrément mais comment toi député na ya sous région na ngai na za ko benga yo ozo za téléphone ta di Joachim yo pose la kamakele to. Na ma kele te 24 sur 24 ozali médecin de nuit yo sénateur yo député. Mais biloko ba peuple ko azane ko yebate. Voilà wana zalaki nzango ba beti sibiso na lobi bien présidence na ba pouvoir o azako contrôler tala nanyango azana chaque section basili ko tia okoya ko mona ete ba kandi mboka. Yaka na parlement qui est force na biso yaka kimama na biso betelem na biso batinyonso ba konzamisi bango na ba sénat na biso. Wana nde nzango ba beti biso na Congo. Un Congolais akokene nulle part aussi longtemps que peuple représenté par l'Assemblée nationale azali totalement bakonza misie bakangi na kacha nguma place on aza ko pesa ndeko Vero Mwalumba okota na yo obuka na yo ngai siroje ngakuto ebalingano to kamata kana biso kamena suka oyebeki to zaba grava master donc papa Vero Mwalumba na pesio antenne à vous l'antenne. Merci beaucoup grand frère na ngana zagi na mutuna na ganisi bandeko nyoso bazolanda biso na radio le solo ba comprendre que ndengo lobiango omoni na ba débat ya politique ya makamamboka na biso je crois que ezaka enemité ezaka problème moko bo faut sola kango clair ngana sepeli mingi ne loko waro lobi moni ko solo là cela ne veut pas dire que faut bokoma kaka binemi à tout prix ya mwana moni mboka na biso lelo ekomi na système o ezali vient ngai parce que au mono vandi bo na bureau ye o meli poison au kufi pourquoi parce que basalaki débat moko na parlement a sepelaki na argument ya muninga te ya mwana komoko luka mama moko asalaka ba poison po aboma muninga mais ndenge yo wucholo bangana sepeli nango. Alors ngana moni makambozolo bana biso lelo na radio le solo est très important que na tuna pe mutuna selon yo ndenge ozo mona makamamboka ndenge po ko kamba biso papa Zambwana omoni makamamboka na biso lelo ngana lobana ndenge na zo comprendre ngo peut-être ngana za libunga. Réalité moko eza caché pa na biso ezali que nous n'avons pas un pays lelo ndenge tozo solangana yo boye lobi toko yoka kunda batwara azongi lisusu alors que so kunda batwara azongi ngana yo toko tikala ga na États-Unis yo tikali na DC siko zali ngape na tikali na Texas pa na zali et puis bande komso ba ko tikala pe na ba Europe pito pale pe zo kota ga pa ba Congolais sikoyo na système wana tozara ba sodomiser belé ndenge yo lobiango mais parmi ba sodomiser yo kanisi te ke biso tokoko kende ko lukata parmi ba sodomiser wana moko oyo tokoko ndimage no yo tokoko travailler na yo mais à condition que eloko na boye na eloko boye il faut longolango déjà d'avance parce que tozo boya tozonga na système oyo ezalaka toujours na mboka na biso wana kesonga na tuni yo alors soki mutu wana azalite alors l'air wana ndete okoma na problème siko parce que tokolobake non Congo ekena ngokaka alors que Obama na ba Sarkozy na ba roi belge bazwa na bango ngo parce que toza tana mutu moko te oyo tokoki kotia na masolo biso tozoke nango. Alors yo megana ko pesa ngai yano comme ça na landana no réponse ko pesa ngai à partir de la réponse na yo ndena ko yeba sikoyo ke parmi bato tozo boya ba misusu ba koza la obi ba koza la te. Merci beaucoup papa Zambwana. En tout cas la sepel na ba réaction na yo déjà e bandeli parce que wana nde réaction politique tozo senga ya na mboka na biso. To boyi muto ya na ba soda abo makabatu parce que oza mécontent ya mutu moko alobaki likambu pona mboka e kende liboso. E boto papa merci beaucoup. Merci.